congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Passer flamme, neno ngoria. Awezo mbongo kimanga yo boya ngati. Atako benga tenga flamme ya waka. Kono nyoso. Mamero nyoso. Manto. En tout cas, moi je suis passé là. Amour de la salle de la Suisse. Alors, la image est à maman Florence. Alors, on peut pas limiter, pas douer ngai. Mais moi zonga. Et puis non, mbang, pas façon de, bah il va monter le bar là. Soyez les bienvenus. On peut entrer dans notre pauvre bureau en attendant que vous puissiez passer là derrière pour voir visiter. Jamais. Bonjour. Para fuder que tá acontecendo?
Appareil photo tout le monde. Ah, j'ai une photo, j'ai une photo bien, il y a des photos. Que tu as permis à l'instant de nous voir avec tes serviteurs. Nous te prions, Jésus, d'accepter cette rencontre et que ton Esprit Saint nous assiste du début à la fin. Accomplis tes promesses qui est liée aux orphelins. Au nom de Jésus-Christ, nous voudrons que tu sois favorable, oh Dieu. En ton nom, Christ, nous prions et nous disons Amen. Amen. En tout cas, là, vous allez... merci. Comme nous avons dit, nous sommes l'orphelinat, l'écrit des enfants. C'est le secrétaire permanent. Il est en même temps chargé de la spiritualité. Il s'appelle le pasteur Power Bantu. Moi, je suis pasteur Flamme Banju. Je suis président et promoteur de la vie de structure. C'est depuis 2009. J'étais à l'Afrique du Sud, à Cape Town. C'est une longue histoire. Et je me suis dit, bon, on va essayer d'aider les orphelins. Je suis revenu au Congo. Centre Oil. L'État nous envoie des enfants. L'État d'Atina. L'État, l'accent là, il y a des exemplaires avec. C'était la commune Selimba. Oui, peu importe. Non seulement la commune. Nous sommes là, nous sommes là, reflet na Brazza. Les armes malgré état d'amour. Essentiel. Donc, nous avons une recommandation pour les champions. Ça c'est historique. Donner aussi une recommandation. Voilà. Ça c'est toujours historique. Donner la recommandation. Okay. Vous voyez comment les enfants nous arrivent ici. Donc, bana oyo bango moko recommandation, c'est-à-dire bango de la recommandée historique et ça moi na yé awa na centre biso toke pour déclarer la commune. Mais ce qui bango moko affaire sociale bien commune tindi moi na pa ça lettre la recommandation. Nous recommandons cet enfant et momentanément au centre d'hébergement chez nous ici. Mais ce qui moi na yé moko mi yé awa nous sommes sur photo qui est de historique de l'enfant. Donc, c'est comme ça que nous faisons. Les centres pour tout ça, c'est depuis 2009 que nous avons évolué quand nous toza na mutute oyo azosima biso kaka mo bafandi wana badini wana te na baeglise na biso non ofandi wana na baeglise baomoni na baeglise na paroisse mosusu nipe paroisse moye donc oke na culte bapesi yo dime na yo eza crédible, c'est-à-dire l'État, les autorités par les et donc les amis du soir, les amis financement, ou soit tu vas donner mon compte volontaire. En tout cas, vraiment, nous souffrons énormément dans l'orphelinat, les cris des enfants. Papa, chaque temps, il y a souvent, à part, moi c'est venu, Ayaka Lissousou, Ayaka Pe Lissousou, lui arrive souvent ici. Il connaît Aliam Komoussou Nabana Loswawa, donc il connaît comment nous vivons avec les enfants. Donc c'est un peu des problèmes sérieux. Awa, et puis tous les habitants sont locataires. Dans le Pangoyo, tous les habitants sont locataires. Ils ont foutu là presque pour toute la parcelle. Ils appellent à moi, porte mon corps, mi balai. Mais ils sont toujours équipés presque. Toujours équipés presque. Alors, toujours foutre la bangoua, ça $50.
Ça, 50 $. Bon, et ça, oui, taxa biso non à propos. Et ça, va bâtiment. Et ça, à côté. Et puis, taxa biso à propos, il y a nombre d'enfants. Ah, vous avez un bain de bébé. Vous avez un bain de bébé. On ne peut pas chacun tout dans la question. Mais c'est historique. Oui, tout ça, c'est historique. On va taxer à propos, il y a Bana Baza et Bébé. Bana Baza 40 enfants au Bazawa. Ce sont des enfants qui habitent le centre. Enregistrés ici. Oh, l'État peut s'y biso. Bazawa 40. Batangaka 32. En tout cas, les difficultés, c'est moi qui mais tout ça n'a pas de problème très sérieux. Mais et ça se passe ces derniers temps, une urgence pour nous, c'est l'école. Donc, comme on a clôturé l'année, cette année, mais les nôtres n'ont pas fait les examens de la fin de l'année parce que tu régularisé qui était dans moteur encore. Oui, Minerval. Tout ce cas, il y a une petite somme, ça va pas, tu en as 300, je dis combien. Combien? Pour 32 enfants, toujours faut à 300, voilà. Moi, de Paul Bana, pour les de faire école. Bano Batangaka, le nombre d'enfants qui étudient dans cette école-là. Les écoles, les Pesabisouana, nombre de Bana, pour Batangaka, pour la Bisouana, nombre de Bana Batangaka, Baza 32. Alors, situation dette à payer, c'est toi, ça c'est pour cette année. La direction, pour cette année, c'est ce qu'il fallait régulariser pour que les enfants, en tout cas, ça c'est une urgence pour nous. Donc, il y a un autre sommes donc on nous balise la bande qui étudie. Baza vraiment aidé. Nous avons un âge amitié, Kolika Awa. Nous avons 11 ans. À Sali 5 ans, à 16 ans. Nous autres, aux à 10 ans, à Sali 4 ans, à 14 ans. Nous autres, aux à 8 ans, à Sali 3 ans, à 11 ans. Nous autres, 0-0, bon, on a un bébé, Mike. C'est comme ça que nous évoluons avec nos enfants. Mais nous avons vraiment sur la buisson. C'est depuis 2009, toujours Bundala Kaka. Comme c'est quelque chose qui plaise à Dieu, et à la fois, Nzamba ou Sala, toi n'a pas ça tout stabiliser orphelinat. Donc orphelinat est à la assis et permettre Bissot Nyos au paix de profiter de la bénédiction. C'est-à-dire que nous contribuons tous. Au y a pied 5 francs, au lieu que nous paye ça 50 francs et moko. Mais tout comme tout moi souffle, au y a pied 5 francs, au y a pied 2 francs, au y a pied dans l'ensemble là pour respirer mon pour partager bénédiction. Donc c'est le pasteur Willy, il est chargé de social. Pour le savoir, on a des solutions pour au moins nous kumba oyo luwaki yangoyo que ba image oyo te remercier d'abord maman Florence Bando on est la famille du cœur tant yaki naye ba image wana ezo tambola ezo stimuler bino yango lelo maman Antoine papa Roger afin na Suisse baza batakas ba commis bien à mois du prochain ngo ba yé va batala va passer mon na image yango vraiment que te remercier ma passer femme que mukumba mema c'est biblique n'est tout ce qui c'est biblique n'est habité en tout cas de sur na bango dikanzo nous avons wapi parce que on dirait que n'habité ce il y a hasard n'habité hein. Non, bon, les canisiens ont nazala qui orphelin pour ne pas dire que nazali, j'ai fille pour les longs coma papa, nazala qui orphelin de père mère et nazala vraiment à la kanzambe mukola opambolanga, je vais aider. Alors, une fois comme ça, dans une opportunité, j'avais promis à Dieu d'investir dans tout ça, orphelinat, les cris des enfants. Parce que na mon ibana, tout ça, il peut moi rencontre Belawa. Batasungi, tu n'as pas sungité. Bon, Batubasungi, kaka ndenge groupe amour du prochain yelelo.
et Batoupé, il y a moko, les gens passent, je salue tout le monde en passant, il y a déjà, Batoubazo les cas, mais oui, que Moussapi moko sur la longuité, il nous faut toujours une force pour que tout stabiliser puis bande de. Est-ce que l'État a soutenu le ministère des Affaires sociales, social, pas l'État qui va en voter? Bon, Bazaba continue biso à l'État, soutenu peut-être la sécurité. Donc, parapluie na bango, il y a le ministère des Affaires sociales, c'est vraiment un soutien pour nous. Nous n'avons pas mon bango pe. La PCPB en passant la PCMBOT, Jean Donda, Kola Pambola, il y a le ministère social. Vraiment, merci. Et puis, maman ministre, leur soutien ici pour nous, c'est les documents et c'est déjà une sécurité pour nous. Merci. Maman Florence Bandou, Azolanda na poto to pesi Preston Mbote Sikozali. Maman Florence Bandou nini. En tout cas, maman Florence, vraiment Nzambe a Pambola yo zamwa simoko. Oh, je ne sais pas, grâce à vous, Ndelelo, Toyebanina Papa Chaka, grâce à vous, Lelo, amour du prochain, Toyebanina Bango, grâce à yo, Maman Florence, la reine des fleurs, Kola Pambolo Mingi, en tout cas, nous ne manquerons pas de prier pour vous ici. Voilà, bana arc association ya résultat qui banse qui peut passer qui peut komaki awa na osenga na batu oyo na bandimite en tout cas na exemple ya maman na biso maman to papa Roger bauti Suisse na ba image peut-être botarango beaucoup ko sunga biso binda téléphone beaucoup zango nga maman to kaka maman to pamba maman to ntiaka maman to chaka to ntiaka Comment est papa comment on Comment papa Roger Ntiaka. Oh, mais ndoi na Roger Ntiaka. Alors vraiment maman to mundi binwa wa pona nini boyeti na mabulu ko kita mabulu wa ko kita de mundi ko kita vraiment c'est difficile mais bo comité awa boko sala nini awa. Ouais, merci pour la question. Tout d'abord te remercier vraiment Nzambe parce que pas naé le comme hasard ezalité donc toi parce que tout le monde a image au na télévision tant moi si a mené à go visiter tellement à peine dans mon domaine dans la vision yango na salaka et puis dans qui toucher na bien en tout cas année prochaine ce to kekin na okende vraiment ici quand moi ça mené à kende pour dans qui toucher comme on a bana oyo ba orphelin ya on a baï que il faut na yanga penatala ata naza ya mingi te mais comme on a liboso est très important parce que ça recommandation au bible zo bana biso tous a soin ya ba veuve na ba orphelin yango wana pe naza ki toucher ya koya kati ne sika o. En tout cas moi bevinda vemba moi bvp monter monene Barbie la grande Pablo Moussassa. Est-ce que maman mambozo sala n'habite ce que j'avais mokili est-ce que c'est biblique mambozo sala c'est biblique? Oui, bien sûr, ils sont bibliques, comme autres sala, ils ont dans Jacques 1:27. Oui, comment miete toi ba kozwa soin libonde li ya malamu o Nzambe ayo kaka kozwa soin ya ba veuve na orphelin. Okoki na yo ko bondela, okoki na yo ko sala tout. Mais tant ozo mona orphelin azo souffrir, maman veuve azo souffrir, il faut tozwa soin na bango parce que ça recommandation o le Seigneur azo ko recommander biso tozwa soin ya ba veuve na ba orphelin. C'est ça que la prière que le Seigneur écoute. En tout cas, c'est la première fois qu'on a dit m'a touché dans mon bana amike. 2 ans, 3 ans, vraiment, ça m'a touché. Voilà, et touché. Mission Noka, bébé c'est Noka. Papa la biso, abengaka, papa papi maïbailanga, makambo sala yangoyo. Na États-Unis, bébé que beaucoup de rabadons. Papi maïbailanga, papa de biso Patrick Chibasu. Mais maman, tonga, moi, ça publicité, hein? Non, ils ont publicité, jamais tu ça la publicité parce que ceux qui ont la commis les lors parce que ils qui étaient dans mon qui maman Florence aya qui katne siko pour na mon qui na internet parce que ceux qui ont la mon qui étaient na quoi ipe oya katne siko te parce que ngana yepe awa bino bozolanda nga bana poto bana Suisse nazo kwa visiter les bosso na bana ya Lausanne na mboka o ngana fandi naza na Suisse na Lausanne ngai maman to na ekotala bana oyo baza ba orphelin oyebi ke toza na ba document oyo même ba pesi biso et ça ce qui 360 000 francs
hein 360 000 francs donc tokolo ba ke ozalo kwa ba $400 eza mingi te parce que via bano photo tala le lendemain eza nde bana oyo ne ba ko aider biso totala ka te ke ko aider ba famille na biso bana oyo bazana ba parenté tangu yozwi ata 50 francs 100 francs mwana oyo atangi ko bondela ya mwana oyo ko aider yo donc tozwa soin ya bana oyo ngai nazali maman to boyebinga na Suisse oyo baza misika bayebinga te numéro ya téléphone nanga eza 0021 41 21 648 60 63 portable nanga ezali 041 0041 76 515 13 42 en tout cas naza na mingi ya koloba te eza mawa mingi biso nyonso tu bana Congo to bima parce que eza na ba famille mingi baza na bandeko na poto te mais biso o tozwi grâce eza ngolu toke na mikili ya poto tozali kozanga même ata différente ngai yo bozali komona naza ya mingi te pona kosala kaka mwa muke kozala ka na muke oyo oza nango koki pe ko aider baninga tozala ba égoïste te oza nango muke okoki koya pona kosunga en tout cas taba mikanda oyo ba pesi biso pona kofuta ba minerval bana o baza 40 nombre ya 40 kaka minerval te baza na besoin pe ya kolia nenge pasteur azolo bana biso ete bana ta musu 2 mois bana o ba melaka kopa maya tite non amour de prochain pas na malobate yango moni tango toujours qui tango toujours qui kanisa ya awa toki mbo pambate tu connais que to somba moi loso moi mapa moi baji et puis na bilamba to na bandonga na biso kuna vente ya to beke to tala ba orphelin ba pesi biso ba bilamba bo me makuna bo pesa na bana yango pe to mito na ngope awa kolaka c'est trop dire que kolaka bango bomoni bango te même kolaka bango pas l'espoir fait vivre parce que biso ça va tant otala nango de visiter tant sokolera olaki bana wanini nga nazolaka bango vraiment que eza soué na biso eza ministère otozo sala tant nzamba pesa un ministère apesi vision akopesa pe provision ane ezali ete ndeko mwasi yo zotalanga eza ndenge pasteur autaki koloba mosapi moko esukola kelongi te toza na besoin na bino po toyeba kolongola mwa pauvreté na Congo bana oyo tolaki bango komona bango boye lokwa tomoni fiche oyo biso mpe tozwi kati na facture oyo kokende kopartage mpe na bandeko po toyaki a toyebaki teke tokomona bafacture oyo biso toyaki tomemeli bango kaka mwa loso lipa mais lokwa tozwi mpe bafacture oyo bandeko bozotala biso na milili bozomona biso pe to partager sika tozoke na Suisse na bandeko soki eloko emonani tozanga pe kotikela bango te po bana wana batanga parce que avenir a bana oyo avenir ya Congo eza na bana oyo lelo ngana oyo totanga ki to pesa pe bano chance batanga c'est ça. Voilà Francine Ngembe Congo dialogue na mona pe yo amuté monene ma Francine tala nanu papa Roger Ntiaka projet nini amour du prochain oui na ONG les cris des yo comme les cris des enfants bazo ganga projet nini o sala pona parce que tala sika bazali tala kandako akuto ilanga malamu a mai kude tonda kao bazangi na batole tuta batonde ke toboki awa tala baba mais c'est écœurant projet ni bo sala vraiment avec amour du prochain. Merci pour la question. Donc le cas de commis sur place tout le monde une association le cri du cœur nous vivre cri des enfants le cri des enfants pardon tout le monde nous vivre donc ce que l'aide au Kennedy tout ce que yo mabungseli to senga pa nzamba pesa so makasi to ka kosala plus fort pour to ko résoudre quelques situations na situation oyo boye eza bomona onka loko eza pamba bomona ngo loko eza pamba bino mo bomona na bilili ndenge vraiment donc c'est souffrant ouais eza passe mingi komona boye en tout cas nga nazo ko apprécier vraiment ba pasteur na initiative vraiment bozwaki nzambe vraiment apambola bino koleka parce que yango nde la vraie prière o nzamba yo kakiza yango wana en tout cas nga naza touché mingi na kosenga pe na basali na nzambe o bazali na mikili na poto
to boyi te tozo salela nzambe boyi mona ndeko na bino ba pasteur oyo bazo sala ekozala pe malamu mingi ba pasteur bolobela pe makambo na kati ya l'église ko motiver eza na bato mususu bazolinga bapesa limbisanga nanu bato ko na suka bato ketala kananu kasi bino basana nzambe mutu bokomisi bana wana ba fazer bomwesi bomo ba bandoki kaka bino basana nzambe bokomisi mingi ba orphelin mingi bakomi de la rue c'est le pasteur ko pesa ko bana o andoki ba benga di bana na libanda cause bien il y a cause ba pasteur. Non, ça c'est faux parce que pasteur so il faut tous ala ba imitateur de Jésus. Jésus tant abanayi ko mona milimo mabe abanayi ko bengana. Azalayi ko lobate ke molimo o epanzaka eza molimo na Nzambe te. Mosali na Nzambe o azali ko loba ete ko bengana bandoki ko bengana bana wana aza mosali na Nzambe te. Mosali na Nzambe aza o azo sunga o azo kangisa. Yango nde mosali na Nzambe yango wana. Voilà maman to na moni to telama to vraiment que to telama na biso déjà ba na biso que ba image ya passi to visiter ce que bon monde en live que comment cri des enfants comme il y a au final comme cri des enfants total visite na ndé vraiment bon monde bino moko ndé bo découvrir comment cri des enfants ils ont vivre là. Bonjour. Ya kufanda kanda wa? Oh, mbali tena mimi kwani. Ni kufanda kawa. Azobela. Magana da falga mo kuna kisa ba dime. Ah, on batanga ba mousse. La mousse de mango. Là, awa. Ok. Pour parler de choses malades, pour la fille, oh là là. Oza bonjour. Oza bella. Là, là, ça qui se montre comme ça, va au peso, mais au lait après au milieu, hein. Vous avez pas pambolo, à Roby qui sont malades aussi là, hein. Comment on a? Pardon? Giovanni, comment il est? Vous avez lu qu'il y a un Zambé, hein. Ça bofi mutu asangi makasi pona zo mama zo numéro yo botala image en live exactement passe mingi orphelin azangi soin ne bide bide zo zoye orphelin azangi soin botala bino moko alali awa que papi maibelanga Patrick Ochinga Patrick Chibasu hein, papa Constance Mavembo yoko kaka ba joté omoni awa te moni maman to taranu ngamboluki taranu en live et c'est le rôle en live donc na moni estalinga pasi mingi chance ka lokwa tanto zoya esprit mo etininga na zwaka kiss da falinga na tana sac na eba iteke to akuta na pena muta maladi donc to ko pese comprimé mo kwa mela mususu pas za maladi to moni pe kuna donc ça s'appelle parce que y a ba za ba na plus d'information ba la kana simawa ba musi zate ba matériel bina poto hein na Sandra Bumba ba ale Bumba ba musi na poto ba matériel c'est le pamba botinda ba musi ba mbeto un appel encore ouais ngala ina ça l'appel boy bino moko bomoni so ezala ke tozolo baka pamba photo linga osala ndenge musu mais bino moko bomoni tale sika balala batia ka badra na sima ka boye balali na malili tala ba pause voilà tala porte balala na biso en live tala porte nako ko te pe kuna pela dusu na ngana bimi hein tala nan muyibi pe ko yiba pe mwana ke nango ya bosunga biso na ebite na poto tozanga raté quand même
ata moi pâte spaghetti to kolia mais to ye batang tozolia to rapema vraiment ya bande ko na biso nga mo na zoloba ezo sala nga passe naza vraiment la main mus donc ça fait mal de voir des enfants comme ça souffrir. Ça fait vraiment mal. Si nous pouvons penser, même des jeunes d'Europe, vous voyez vraiment les enfants comme ils souffrent. Même les jeunes des Europes, si vous pouvez vraiment faire quelque chose pour des jeunes vraiment d'Afrique, regarde, il y a des orphelins qui manquent vraiment quelque chose à manger, à boire. Si vous pouvez faire vraiment quelque chose, nos enfants d'Europe, j'ai vraiment... Il manque de mots, hein? Ouais, je manque vraiment de mots. Il y a des mots vraiment qui me manquent parce qu'en Europe, là-bas, il y a des choses, il y a des nourritures, des fonds jettent. Vous voyez vous-même. Hein, maman? Quoi? On jette de la nourriture là-bas? La nourriture. Vous voyez. Donc, c'est moi, maman, en tant que je vous parle. Si vous pouvez vraiment faire quelque chose, nos jeunes, il y a aussi. Vous voyez? Vous voyez vraiment des choses. Si vous pouvez faire quelque chose pour ces enfants, vous serez être vraiment bénis. En live. Que le Seigneur vous bénisse. Carly Bumba en live. Carly Bumba en live. Oui, moi là, ici. Voilà, en live, la Nabiso, que vraiment qui est mamie. Ah oui, moi, je sais qui c'est. Voilà, en live, Nabiso, on a bien. Que voilà. Que bon on a bien Carly Bumba hein il est là qui banata les enfants comme ils souffrent en Europe en Afrique bon on a qui c'est Robin là des alités to singi vraiment cri des enfants Robin Gabiso vraiment voilà il y a comme si on a voilà vraiment on a bien moi comprendre que ils ont une image très choquant parce qu'on a bien que ba image aboyé et puis Sabino passe qui des enfants à l'image au sein de médicaments pour qui se belé mais ça non bien beaucoup peut s'appeler pour nous aider bango na difficulté voilà mbote maman ozo sanini ozo bela dans kiste na mika kiste nde papa la hôtel biso boy ozo bela ozo kano kiste c'est très choquant. Moto ça image à en tout cas vous comprendre en tout cas. Maman qui kabana bilo ko ran wa yanango. Non mo lugo ke. Ah. bosuka wana Passer. Maman, il y a besoin de passer de l'eau. La cigarette. Si. Roger, il y a besoin de bureau. Arc, association Resobar qui m'a dit que papi Makima Yoya, Bota Nanou.
mwana akoli akoli mwana tala mwana akoli bon namoni que na si symbolique oui na moi biloko papa Roger o de kanokuna de kaka kuna voilà non mais vous fugala no moi bilamba kuna o pesa za signe na signe ya voilà bon on a bien voilà papa Roger d'Abi on a que la moi bilamba oyo bilamba eli awa même pona ko pesa na offelina si c'est symbolique ba bilamba ko bande ko pesa ki o pesa mo to ntala bo ah si bokitoko o yanga moko on a kelango bana oyo balata to pesa na ba responsable balewa bakabulane na bana oyo mama na biso mama nto moteya monene mama oyo mela koko na ngai ona kelango oyebi ke pasteur biloko tomemi yango oyo oyebi ke nazozanga vraiment maloba biloko oyo ebimi kaka mpona biso te biso eza lokwa penser toza na idée et puis koloba na bandeko mosusu nde basala eke po apesa biso mpe bilamba oyo tolobi ke ezala bilamba moko eza na bon état bilamba oyo eza na bon état donc na remercier kopambola mama Fede kopambola sous Brigitte sœur nange Génie mama Perpéti mama Tumba oyo bakanisa yi kopesa bilamba oyo tika ete nzamba pambola bino po pasi pende eza na Kinshasa pasi pende ezali bozo yoka me biso batu tomoni pasi pende ezali na niveau ya kolia na niveau ya kolata eza pasi mingi donc tomemi bamapa oyo tomemi huile tomemi loso comme ça maman zela maman zela meka kana parce que ata musu 2 mois bazo melati zela maman na meka ngamo ala na biso fo meka biloko ba pesa ka bana ba meka donc passe ça va bien maman merci mingi na ba ndoko na biso kuna oyo bazwaki likanisi ya ko pesa badona bango ya misolo ya bilamba pona ko mema bomoni ba suite ngoyo donc prochainement les sous buka maboko te buka motema te bu fo motema na bino pote to ba kusunga ba ofelena ba ofelino ba nisiko yo nzamba pambola bino na lera loso la bango liboso mula loso ngabe le koso facile ngabe le koso pe sekina va maman amoni pe chemise ya nani yo ouais chemise to memaki en tout cas bolimbisa na yeba nombre na bino ce qui boza comme des pasteurs te si ko na bi bona pesa ta papa cadre comme ça mbala sima na yebi ke boza misa to mbala sima bokozwa me ba misa to te na mama za na mama donc mbala sima to mona comme ça na ko lancer soit appel na ba jeune na biso ya poto bozo lata vous avez beaucoup des habits vous avez beaucoup de chaussures. Si vous ne portez pas, vous pouvez me la donner à maman Anto, on va amener à orphelinat. Parce que regarde, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, ils n'ont pas quoi habiller, quoi apporter comme des chaussures. Donc il y a un appel, les jeunes de Suisse, de Lausanne, si vous pouvez m'amener quelque chose pour donner. Je remercie aussi à Yolande qui donne aussi quelque chose pour cette œuvre. Que le Seigneur te bénisse, Yolande. Nalisa mwana topesa otolesa lesa moko c'est symbolique oningolia lia zwa lia lip voilà mwana ameliki sifo bapesa Jérémy wapie bozana Jérémy Jérémy ma zwa loba next zwa nga pe na signe ya rolia na bibo na le bon appétit merci bon appétit baza bana lokola bana nyonso donc nzambe apamba nzambe novembre vraiment voilà alors vraiment que Pamela Moussa Sababi la grande en tout cas hein ma Francine Ngembe to la besoin va soutenir yo Congo dialogue pe yawa et kotala vraiment que bana tala ba orphelin ba ebelawa mission no kabisa maman BBC noka hein vraiment que tu remercie bien partout le monde que likanisio yo tu remercie ma France band va félicitations donc même si mbali muto libosawa que bato tali ba image yo bobenga biso to memini siko po to remettre ba dondenge maman toi ça na papa na biso Roger Ntiaka basana en tout cas prochaine fois à la prochaine fois ciao. Basta,
congodialogue.com. congodialogue.com. ifalopesanga Francine Ngembe congodialogue.com. ifalopesanga Francine Ngembe